Zambe Yemoko, nous détenir ba clé. Ouais, et l'ingi côté ayo nini. Et si vous allez au Talanga, vous avez baké loko et l'ingi côté anga nini. Bomona ndenge makambo ezotambola mikolo na Air France na France plutôt na économie ya mboka ndenge komi na ralenti tokobeka kutu ralenti te. Mbote na bino nyonso bato ya Koli Media TV ba abonné na biso oyo tolingaka oyo tosepelisaka mbote na bino nyonso. Moi constat moko ya muke tolamuki lelo deuxième jour ya confinement la France. Lobi bomonaki na lekaki moi muke na banzela kolakisa bino ce qui se passe. Lelo tolamuki pour tout ça la moi constat. C'est vrai que tomimonaka makasi, tomimonaka ba fort hein. Tosala banzela, tosala bandaku, tosala économie ya mokili ndenge ezotambola lelo. Tosala ba mituka, tosala ba système nyonso ezolika na mokili, ba politique ndenge ezokende. Soki tolingi tobuka bandaku tobuki, soki tomoni mbula ezobeta tokoti na bandaku na biso totie ba chauffage. Soki tomoni mo eza makasi tofungoli ba climatiseur tozokipe moi te. Soki tomoni mai ezotiola tozwi ba boîte na biso tosala to défier mai to mati na wakati ba boîte na biso to traverser océan. Soki tomoni sunini, soki tomoni posa ya kolia to bomi banyama to lendenge to lingi ba misusu kutu bakoma tenga na ngina banyama te na préféré na ngana lia nanga naza nanga végétarien. Ba misusu pe soka linga za na ena même pas végétarien donc so linga sala eloko donc nyoso to lingi ko sala en tout cas na mokili oyo. L'être humain a fait en sorte que tokoka koza nango. Mais voilà que arrivé mbalamoya moi eloko moko boya muke babengi bokono COVID-19 eye moi eloko moko ezangi mutu ezangi makolo ezangi motema ezangi âme ezangi mayele eloko wana muke ko bouleverser nyonso oyo mutu asali na mokili. Eloko wana muke ko panza ba préparation nyonso na ba arrivé nyonso oyo mutu asala na mokili. Tala lelo tokomi kovanda na bandaku il est 14h soki komi ovanda na ndaku olati peignoir ozomona ba lopango na nga nyonso enfin lopango na nga te mais place nga na vandaka ba immeuble eza en face na ngai hein botala koto oyo surtout voilà ba immeuble eza en face na nga kuna hein moi jardin na nga na simawa place ba air moko mona bato bazoleka bazosakana bana bazosakana y a personne. Il n'y a personne parce que moi et l'autre, on a muké na obenga COVID-19 et l'éki.
Et qu'on rappelle biso que humanité za bisoté, humanité za nzambe. Et qu'on rappelle biso que univers eza bisoté, univers eza nzambe. Décision nyo se zoma na mokili yo. Mutu te mutakozwa ngo za nzambe mutakozwa ngo. Nzambe yemoko mutazo détenir ba clé. Yemo mutazo détenir makambo nyonso, c'est-à-dire lelo koloba ngai naza intouchable. Nga naza likolo na yo. Nga nde munafutaka yo. Nga nde munalesaka yo. Mais moi eloko wana muke o ezangi mutu na makolo. Ego vandiso na se. Po evandiso lelo. Na ba mbongo na yo, na ba entreprise na yo, na ba makambo nyonso place ozolaka ba mbongo. Lelo evandiso na se. Naza kopesa mbote na le sponsor officiel, on a lobara toujours moto ya ngai oya kati Willy Kinkela. Ozomona makambo yo, il faut ezongisa biso na raison. Il faut ete ya biso, il faut ekolisa biso, il faut to mona situation nengezo kende nengezo il faut to affronter yango. Mais bato ba bosa na spiritualité te parce que makambo nyonso esama na mokili oyo kobanda na kolamuka na yo na kolala na yo na kovivre na yo eza spirituel. Outa quelque part eza te po babotaki yo ke non wa okoyika te outa quelque part mutu moko adesidaki po yo ozala na mokili oyo mutu wana eza nzambe. Bazo remettre biso en question. C'est une remise en question. Nous sommes dans l'obligation de pouvoir nous poser des questions pour mboka to mokili ezoke na ba vitesse moko to na ba makambo moko oyo bato bazo comprendre na nous bien te. Eloko wana muke bokono wana ezangi mutu na makolo nazo répéter ezangi bwanya ezangi mayele mais eko déstabiliser bino eko déstabiliser mokili. Mais ça, on a le avertissement. Et ça, avertissement pour nous dire que na seconde, mon kilipe ko bongwana, makambupe ko sila. To réfléchir nango. Moto na motesika zali. Avanda akanisa. Amona. Eloko ndenge zoya boye elingi koloba nini elingi koteya yo nini. Ouais, elingi koteya yo nini. Esika ozali ozotala nga ozoyeba ke eloko elingi koteya nga nini. Pourquoi? Ebandaki soi-disant na Chine. Mais Covid-19 wana ebanda lelo te ebanda depuis 2002. Eza virus mo connu. Mais ça li mutation et changer forme. Et est-ce qu'on peut bêta bison de fimbo? Bazoé basoutenir il faut pas maîtriser. Si bazolo banabiso que non ça a été calmé la Chine boy mais jusque là quels sont les médicaments? Quels sont les anti makambo ya Covid ango? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme remède? Et le côté. Voilà. Donc réflexion à l'élo. Yangwana Bandekolanga à Kouli Media TV. Votre serviteur Ombre Lili toujours à la quête de l'information. Nazo sala tour à minute on a luka autorisation moko pona bima na beta moi tour na ba centre commerciaux. Nathalie Sabino pe ndenge mokili zo tambola parce que c'est ça l'actualité. Merci beaucoup. Botala moi Bilili Oyo, il y a Roissy, Charles de Gaulle, Terminal 3. Bomona, Nenge Makambezo Tambola, Mikolo na Air France. Na France plutôt. Na économie, Yamboka, Nenge Komi na ralenti. Tu reviens où tu ralenti? Nenge Telemi.
stagné pona eloko moko boye bokono moko boye ezangi mutu na makolo ezangi âme ezangi motema oyo eponaka riche te eponaka pauvreté ozala na mbongo te ozala riche te soki alobi akota na kati na yo akokota mpe akosenga permission te to raisonner tozonga bato mokili ekomi na injustice trop mokili ekomi na injustice trop bozongisa mwa justesse moko boye mwa justice moko boye na bato entre biso na mokili ba oyo bazangi il faut bazwa ba oyo bazwa il faut bapesa ba oyo bazangi mwa muke équilibre ezonga toza na besoin nango na mokili oyo ete ya biso bolanda reportage oyo tozongi na nsima aéroport voici Charles de Gaulle. Terminal 3. 0 passagers. Les commerces fermés. Silence de cathédrale. Majorité de vols, quasi la totalité annulée, comme vous pourrez le constater sur les écrans. Voilà. Le prochain vol. 12h, Montréal. Montréal, Le Caire. Les 2 seuls vols. Budapest. 3 vols pour toute cette journée. Voilà. Coronavirus. Coronavirus. Des moyens forts pour lutter contre vous. Et chers amis, chers frères, chères sœurs, préservez-vous, préservez-vous. Les règles d'hygiène, se laver les mains, éviter les contacts au maximum, contact social. Voilà, bon courage à vous. Excellente journée. C'est fini. 全家母叔叔，全家母叔叔说我姓马拉的一些一系列是底价，那么你木克罗有多过一个风啦，没那么多也比住的，所以多风屋里那个差不多要不啥，那也比啥比如说，après 那么你 France kuna lokola France soki Belgique Italie kuna malade zo sambi si benza soki fokeba benza go pima lipan da benza obimi lipanda osilisi ozongi tango sokola maboko ya yo sokola benza parce que biso au malade si doye malade benza mutu bereba pufaki ya malade oyo sisi ko lipima lipanda chaboy malamu kopimate pimi lipanda wa chaboyo bonjour mama ya piso solange izali awa ça va piso nalingulo ba izali nazana mama bele bazutu nangai eske awa magata eske soki ise fongoli tija nanu to fongoli te me marché bele ba se pa fongoli lokla 6 libanga baima ba se pa fongoli tija me elephant nanu I fongoli te tuto biloko oyo ibenka nini na yepite ha tuto oyo to simba boy sugo lipi pimali panta mana muiza la boy open